T'es basé une intention au mur fiston coloqué. C'est pas à cause de demeure. Parce qu'ils ont raison valable. Pas payer sa raison valable. Après, pas bloquer mon téléphone. Bon, ils ont raison. Et faire hasard, premier responsable, il y a Guigo là, il fallait ça là quelque chose. Parce que oui, âme adulte, ok. Est-ce que ça un bon la banque? Et ici, dans notre entreprise, on a ça, ils n'avaient pas fait. Ils ont un salaire à combien par mois au boulot? Ils qui personne. Avocat, mais mon temps fait. Humain que nous sommes, c'est les cœurs. Il faut tous la sensibilité. Ça peut-être la mémoire, mon cours, vraiment. Et sopier. Est-ce qu'il fallait aussi la baisse? En fait, Fali, c'était la réaction la plus humaine qu'il a eue. Pourquoi Guigo la chaque fois dans les émissions Guigo la tika alors l'obama mais pour la falité alinga fali ouais na eba kutu ba golo musuba finga ka akumisa ka concert ya fali ya you arena biso to ba ban qui aza mature aza minerte qui a ses parents de nani mama mari makese na âge na wana mama ya Guigo la na âge na wana anga banda Holanda gi mais tout ça besoin de cola biso ba to mikolo to koma soulagement pour les parents parce que ba ko ba suna âge aux en charge ba bleu et puis par rapport à ma coquille par rapport à ma coquille dépend aussi des ferrés voilà mbongo mama nga meme l'hôpital to mbongo mama ya Guigo la nga mema Guigo na l'hôpital nga utaka pas faire oyebi biloko so les cas na réseaux sociaux otala ka réflexion il y a humain congolais à très bas. Frère Egola se devait de prendre soin de son frère parce qu'il était son chef et puis son grand frère. Et pour et puis pour que voisin dans le quartier, on a une minute on va faire sa explication. Il a fallu que les collègues pas c'est ça. Vous êtes sur Top Média TV. Bienvenue dans votre émission Les codes de bonne conduite qui est présentée par Sarah Tola et Tadine Galapa. En tout cas, un grand merci à abonné à un grand merci à ma meilleure fan du monde, le président Bébé, la Pession Beauté, à la présidente maman Nathalie, un grand merci à Tata Po et Fapeka, Tomadja Gospel, couple Bondo, un grand merci à un grand merci à papa Diego Milito, l'homme c'est l'homme en cœur, pourquoi pas Nayope. Ingénieur, je suis derrière la caméra. Na moni bongo batu nyonso bolinganga. Mama Passa, Sol Mbemba, Fatou Lukanti Makiala Kumba, tout le monde batu nyonso bolinganga na pesi bino moto. En tout cas, analyse à lelo bande konanga. Bozwa déjà mai. Bocha pembeni bomela. Bozwa ba makayabu. Bocha pembeni yo tension matake kita ko yebelo ko kitala tension cha pembeni. Oyebelo ko matala tension cha pembeni. En tout cas, bandeko toko mega ko analyser sur liwa ya ndeko na biso guide digital ezope sa pasi comment on a jeune artiste mboka na biso akufi boye lokola muto ayebana kita zaki na ba relation tazaki na batute. En tout cas, liwa ya kiko le pesi biso pasi mingi to continuer ko présenter ba condoléances na famille biologique na ye, na famille artistique na ye mobimba et puis na Papa Hervé Ferregola au Bongazali artiste Mboka. Et tu analyser sur liwa ya ndeko na biso na demeure nyangi officiel mon poussé antal ndenge na benga kae et puis to kolobela souhait ya Fali topé ba présentation ya Fali envers Papa Hervé Ferregola. Est-ce que bayambi yango na motema malamu tozo mona bandeko mususu bazofinga bandeko mususu bazolobe sopi Fali. En tout cas to meko sala analyse to peu point de vue il y a des mères nyangi et pourquoi pas likamba ken mpiana awa na plateau o ekozali épargner te ken na des mères bazowele la nini bazowele la Fali bazowele la ba warrior bazowele la mbongo eloko nini ken na demeure bazowelela na kati ya réseaux sociaux eke ezongi mafinga makambo ebele tokolobela ngo pe awa e tokosukisa na ba comédien mupesha nga na loba anglais makasi ozotala nga na soni na ba Nollywood wana soko tchenga penza boyina ini edo okokate donc casting toza awa productrice a solo
a voyagé à Sali Makambo ezomona na miso ya bato tokobeta lisolo na ye napesi mbote pe na Gomez depuis Nigeria star na biso ya simple mutu malamu en tout cas komela nga trop napesi mbote Montréal. Demer, bonjour. Bonjour Sarah Tola, bonjour la bande de ya Sarah Tola TV, bonjour la bande de demain officielle na batuto boza libakwa Olanda biso de partout. Tu as vu que bien voir l'habitude de katanda mo na ba page mais tant aux UP émission mutunda moti na page tiana lien YouTube na ye parce qu'il a l'intégralité. Pour mon coton de réclamer ma vidéo na biso ezamabe. Voilà, tu peux se Gomez Mbote na Nigeria, toya Nigeria na Sarah. To se préparer. To na liste. Est biso ndeto buta dana yesi peshanga. Ya solo. To za dana yesi. Oh, achebiso. Il faut déjà tout bando bengi déjà tout côté en liste. Tout photo. Au biso lo bana biso mo anglais. On a une équipe à production, donc tout maquillage. Même tout ça. Tenga eba maquillage, te menga na ebo lo bana anglais. Anglais. Et au cause attaché des presse. Na ndenga kuna pona ko interpréter les. OK. Super équipe à production. Donc ya Nigeria on arrive. On arrive. Bonne santé, bonne musala. Santé qui tourne makasi, musala pe bien, zabaza lokumu. Tozo avancer, tozo évoluer malé mais tozo ça like YouTube ou ezaki na forme mususu to pesa ngo la direction mususu. Voilà. Merci beaucoup de mère tout ça l'émission na tati au soli pe belé mais za na ba point mususu pe o bo sololité liwa ya ndeko na biso ki kola. Et ça la ki ondenge ni. Bon liwa ça a passé. Ata ya pire ennemi na yo déranger kaka po bi que akeli bela et biso sur les réseaux sociaux tout le monde qui guinenga bandi maladi malembe ndenge santé s'est détérioré qui ya suka tout le monde qui était pas mukuna akenda qui moi prière et tout pour le Nzambe c'est très important. On espère que azaki tant pour se réconcilier na Nzambe et apé malakimia mabe ya malade des orangés ba bambula ake vraiment pour couper manaye na kimia sala que ko sala et c'est Dieu qui a permis. En tout cas, merci beaucoup de mère, c'est Dieu qui a permis. Sincère condoléances à la famille Kola Nyonso, na ba amoureux à musique congolaise vraiment to lela na bien. OK, merci beaucoup de mère. Lelo yo liwa ende kona biso gigola et créer ba problème topé polémique et belé tout autour ya liwa na ye. Est-ce que lelo to loba gigola nenga kufi azalaki négligé par famille na ye, azalaki négligé par bande konaye parce qu'a kufeli na quatre églises. Oui, ma famille ne pas la réalité, mais ma casse au salati. Il y a dobé la mine. Et une question majeure. Famille dépense qui tient à niveau mine. Il y a un malade qui sous à niveau bateki na bakiti na basali na bani. Donc voilà. Et puis peut-être que ami monaki qui n'a pas en église. Peut-être nzamba oyo kata mawa. On va à l'hôpital il y a une solution. Parce que un petit frère a fait égol à l'intimité que bazanga ba moyen. Peut-être qu'il y a soigner comme il se doit. Mais peut-être qu'une fois à l'hôpital, traitement épais, ça mais comme à un niveau moins beau, ça me ça. Topé si on y a surtout opé ça. Et on peut-être qu'on va à l'église. Et qu'on va que famille négligée, na bande aux alamoi ma casse mingi. Pour la biso la minute auto le babou. Et aux appenza ma casse mingi. Mais une chose est sûre que la famille a fait au bakouka au sala. Pour tout le monde a répété des mères. La famille a fait oui, mais Guy Azaki dans l'hôpital ni. Est-ce que Guy Bando filmé loi télé-réalité? C'est ça le problème. Les gens veulent des explications sur des choses où on médiatise et au-delà aux petits frères à faire école Azaki employé à faire école. Oui. À un orchestre à grand frère naïf. C'est sûr que faire école en tant que patron et grand frère, il a essayé de donner ce qu'il pouvait donner, de faire ce qu'il pouvait faire en fait. Voilà. Mais na bateau bazoloba que c'est vrai ndenge ucho loba peut-être famille salaki ndeko na banga zaki malade bakokai ko médiatiser ngote mais ils ont un problème moko ils a flou o evandi na kata mitu ya bandeko bazoloba pourquoi tant première apparition ya vidéo ya Gigola toloba jet set mobimba ba wangana kiango ba dénoncer kiango keza été. Oui, biloko so les cas na réseaux sociaux autant la réflexion il y a humain congolais à très bas. Frère Egola se devait de prendre soin de son frère parce qu'il était son chef et puis son grand frère. Et
pourquoi on a le côté ça qui est évident va bien soit Bah mon et puis boy bah que boy va voisin dans le quartier boy na ba na minute on va faire sa explication il a fallu que collègue pas beaucoup là et ils ont qui c'est ça à un moment donné niveau de fanatisme et comme ça ils sont vous autres artistes bah erreur c'est ça et comme on dit mtatinde no boya wanga na ndeko na mais comme beaucoup misarae tant pis wa comme un message que ça veut dire que le quoi exact bis na minute tozo espérer to lito tuna abelini faire le gola à joie qui rôle en tant que grand frère et puis aussi surtout patron est-ce que va qui va moyen son jeu pour nous sauver vie il y a Gigo tout comment on s'est posé la question est-ce que suivi médical les a qui respecté est-ce que faire parce que il se devait de faire ça oui Gigo là mature as adulte Batumsu balobineti batumsu babenga na ba téléphone non Sarah Fer n'était pas obligé à soutenir toi à obligé de nini biso toi ba banque qui aza mature aza minorité qui a ses parents de nani mama mari makese na age na wana mama ya Gigola na age na wana anga banda Holanda gi nde toza boso tokola biso ba to mikolo to koma soulagement pour les parents parce que bako ba suna âge aux en charge ba bleu et puis par rapport à ma coquille par rapport à ma coquille dépend aussi des ferrets voilà mbongo mama nga meme l'hôpital to mbongo mama ya Gigola nga mema Gigola l'hôpital nga utaka pas faire et faire en tant que chef de famille pour aza moi mobali à moins que azana ba ya musu liboso so ka za ba ya musu amibali liboso ba amibali ya mikolo nde bazo ba décision bon on va dans famille bon causer mo et pas qui chef na yo au fait biso to rana maja muso ko bela au commis message je suis malade ba bon tout na en hôpital nini basa neni basa le transfert na compte bancaire na yo to ba tindelo mo cash patindi chauffeur a tikelo mo to ba sali au virement parce que toi na contrat mo il y a biso à un moment donné, vous avez un collaborateur, il y a bel petit niveau d'aspirine à zuité. Aux hommes, pas la responsabilité en tant que patron, n'a pas la responsabilité en tant que grand frère. Oh yo, pour la femme, c'est surtout qu'il y a des choses. Bah, nous sommes à un niveau na yo. Donc, ce fait qu'il y a un hôpital, il y a des femmes, ça va bon. Donc, voilà, il se devait de le faire. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est adulte. Ça a à voir avec le fait qu'il est allé en famille. Mais là, au lieu de bobé dans l'histoire que tout ça qui n'a pas gaulois moi cotisation si on tant dit abandé kopela pour qui en dehors zala non les café a sepeli sabino azamo na musala ya faire épée c'est ça et le kwana batu ba ça la part des choses wana te ba traiter non les café mais bazo bossa na en dehors zala les café azaki travailleur lisusu ya faire voilà ce qui est ça que moyen zanga qui communauté boye que sunga Gigola te ba connu boye na ba YouTube to on a besoin de sungi ba cotiser Gigola petit frère a fait Gigola azangi mbongo paracétamol to atana 10 golo mo ba cotina da ba 5 euros et comme liépé lem suku to papa mo golo ngalo bangande na boina na mbongo na ngana tindi ya bino bozapi na nde muntu msupa ngalo babon ngai loka na mona malade ya gezo mona na tele na porter garant ya traitement na poto vous voyez ce que bomba ki ango parce que quitter za la virale ba video bima ba wangana ngakuti na banga osela ngwana lisinga bi ekoza les ayete eza ba buzz ezaki na ngoya wala malade donc ce qui bon ozanga bato akoka kosunga ka ba même wana ba même fan wana parce que lelo ba warrior a fallu ce qui mon musicien moko ça n'est pas fallu et tout ça au-delà le fait que baza plus proche na fallu na bango mais so les autres senga ba contribuer na limite o ambassade beli ba contribuer forcément au bureau mo ya fallu a beli ndeka ba linga ba bureau mo ya fallu on ndeka baza rapproche na ba fan so il faut les sunga za ba contribuer au fait parce que tolinga mutu wana o apesa biso ezo wete biso. Et puisque nous parlons de Gigola qui n'est plus, na minto toloba musicien moi ya Fabrice de mon tout péro mon dijanté. Donc moi oui, banner déjà c'est sauté et que zo on a bien ensemble moi na souka. Bébé Bouchou franchement mon Dieu. Donc moi yo bozela kufate ba na biso ce qu'il faut communauté contribuer et assister tout ça parce que maladie à tout ça se soigne parce que NPP ça va tellement ezali ba grossa la sifa malibanda ad malibanda babilo makasi ba jeune ba melarana ba biluka luka succès et comme ma babilo ebena ba via bato donc yango ko lobaka et faire ça premier responsable ya Gigola il fallait ça la quelque chose parce que oui âme adulte OK est-ce que ça na bon la banque
Et ici, dans notre entreprise, on a ça, ils n'avaient pas fait. Ils ont un salaire à combien par mois au boulot? Azaki personne. Problème, mais les temps où les mabé mouton bela au salaté au sabon traité on se fait soigner monter il faut qu'un bateau baza makasi ndé ba se ba faire soigner comme ça après ce qu'on fout abanyon fouti banyon donc ezaki na responsabilité à famille na bango pena ya patron na e donc voilà ce qui mbongo ko kite ndeza la base à Lyon ba bolo pe bo assister te bo wanga na ke kutu nenga zobe vraiment ba wanga na ki netinga penezo comme sanga komona total qui ba vidéo ezaki te giazaka na santé wana te mais on dit comment parce que justement il était très malade il était méconnaissable il était méconnaissable oh tala tatouage oh ba bosa na ke giazaki pembe tatouage so au fur et à mesure okoma pembe zokoma éclat so tali tatouage a mutu mwindu na ya mutapembe ezaka engela ndenge azobeba position beba oh non ezayete mais ngelo kezolekela nga kaka komona ke Gigo la tango apparaître l'église à pasteur Mukuna ndeto ya koyeba kizaki supposons que pasteur Mukuna balekisa Gigo la na ba vidéo te tonga ito swaka to sutuka tuzuka message que artiste akufi obi mboko yo eza mabe makasi la dangereux makasi na système ba fan ya ba public marambo les réseaux sociaux mais après eza ba laisser faut servir pe na ba musicien mususu to préparaka venir na biso. Demain, on ligne le téléphone en moté apparemment. Là, bisao. Eza tika on peut vendre. Non, to prépare lobby na biso. Ato ça orchestre monto zo monto olia mbongo ni osa mbongo ne. To prépare lobby na biso parce que éviter ce qui est robé na bato songo bonza. To tika ata ba $10 na banque. Eza très important. Bato ba luka ko wanga na Guinée éviter. Na minute a profit beaucoup a bes beaucoup a bobé na so sauter a profit. Ndengeni. Akufi na maladie nini. Bon tango tout le monde qui va vidéo na il parie ne te yoka ki pasteur Mukuna abandai ko ba prophétie bima ki ba pisa ki azonga na mama musique te ye azonga kitanga koma ki moi bien akoma ko kende na ba répétition mangaza ko yemba te on a mona quelques photos pe bima ki na ba répétition na est-ce que ça dit à prophétie bon ngai na loba boye ba prophétie za bien mais tant aussi mutu balobi ozonga susu na via musique te bon asani kasi pour musala na bando pese différent de musique oko proposer pe lokot bako orienter pe ndenge mususu est-ce que basunga ke financièrement azala na source de revenu mususu en derrière ya musique ko bisa mutu atika musalo eko serve mbongo za facile mais ozo bate nana ko assurer ba dépenses na ya mokolo le musu pas c'est atika ata moi 2-3 bana mo quelque part apena moi 6 mois ata ela donc c'est pas facile après ki atiki biso ape manera na kimia mais liwa agiso ezaki bande kwa batu musu bakufaki derwa internet ekizongi réaction à communauté par rapport à liwa ya Gigola omoni ondeni bon amoni plus ba présenter ma condoléance et ba kabola mawa après faudrait rappeler que Guy c'était pas un garçon à problème c'est ça na se souvenir penza na mission na ya clash à makasi ago ba peut-être alobaki apikaki mais andenge monter na ba musicien musu ba leka ba ya ba dégâts. Donc bato bazaki na facilité à poster photo na et à présenter ma condoléance à papa Hervé et bato il est vraiment comme il se doit ba polémique yo ya en rapport na ba réalité mususu peut-être auto numéro au fur et à mesure toujours avancer. En tout cas tozonga kaka na bato na réaction ya communauté mobimba na ebité est-ce que ça na ba artiste musicien mususu pe o ba présenter ba condoléance c'est pas artiste Ferrego la par Fally Poupa ni sous na habité na monité j'ai pas fait attention naza tellement très occupé mes colo que n'a prêté attention mais na moni a Fally impression réaction na yo est-ce que Fally na moment oyo na ba situation nyonso auti ko lekisa na orchestre wana est-ce que koka ki ko présenter ba condoléance na e pas frère na Ferrego là mais mon temps couffé humain que nous sommes c'est le cœur il faut tous la sensibilité wana bato baza peut-être la mémoire mon cours bato ba finga ba sali bon ko na nini alinga sala base nsima ya liwa moi leka vraiment et sopier est-ce que héros fallait au sala base en fait Fally c'était la réaction la plus humaine qu'il a eu
pourquoi Gigola chaque fois dans les émissions Gigola tika lo loba ma mais pour na fali te alinga fali ouais na eba kutu ba tosuba ba golo musuba finga ka akumisaka concert ya fali ya you arena ozomona ba golo musuba sepela na moté toyoka beko kazwa moi problème Gigola toujours respecter fali a traiter le roi grand frère même dans ba discours na ba parution na atika lo kota na conflit ya fali na grand frère na été alors ce qu'il fallait présenter qui a taba condoléances na famille à Guy et nga ils a mabé makasi ce qu'a publié qui a monté moi j'allais trouver ça méchant et après il y a une affaire et ba bomana ba touté ba wele là ba il y a pas eu mort d'homme dans leur problème alors humain qu'il est son collègue s'est fait rigoler pour bêta au sein du quartier latin et c'est au-delà d'un conflit à musique à Saleli Kaka ce côté humain. Moi je pense qu'au lieu de s'en prendre on a fallu ou excuser on a choqué bino mais il faut qu'on en a remise en question. Mais c'est une minute on est avant de boire ça tout là tout ça ndeni na ba dans le bagage faire aller bi parce que au bout de coup fait la yani ce qui grande sœur a fait gola récemment en novembre 2022 Guy a couffé lui son avril là tout le bandeni qui faire aller Guy. Oui, dernièrement, dans cette émission, on a tombé, on a condamné un jour dans les réseaux sociaux. Dans la zone de l'Ibino Bagoloa, dans la minute où on est abonné, tout le monde a fait la mémoire à Gigola, na ya grande sœur a fait Gigola, tout le monde a fait les solos, maman a fallu à Koufo Boto finga dernièrement. Voilà. Sous prétexte que mon finga qui tel, ou na finga qui tel, n'a rien à répondre. Fallait à moi papa na maman na. Fallait pour moi papa na maman na monsieur le sanguinaire akunda bona posa ma be ya problème des abos faire ego la paix tozu sugi tozu grande sœur na totie bango wana pour ko finga maman ya faire akuna na envie to bi pas nini te faire na mutema ya au moins ndenge akufeli ba être cher donc on boya kana ba polémique en musique beaucoup soukate na musique tout le monde a condamné nous so bobi faire à Jésus des nuances tout le monde tenga dans la salle émission tena ba faire ebo embate non tena salle émission bon pour nini to rotira na côté professionnel te photo toucher ratina ba bisika oyo et à la rappeler na très poignant bon peut-être papa na maman est plus fragile qu'elle leki nga akufela la ndinga asima na digéra liwana te dans la zone où kanisa on a oka mabe moko boule faire gola rosa na ba différent na leki mais waza makila no so ake oyo kama ezala taza ya cousin ce tout ça neni to banda sko compétition ya ba biko finga ba bibembe bien vraiment on a minto to na deux bibembe mo kuna to na deux bibembe donc et comme le cas ndenge moko dans celle on siko be mission na minute oyo ezala heure ya bino ya remise en question. Légèreté, on a un langage, on a un fin à Babiloko, on toucher. En fait, vous touchez à quelque chose de sacré. On a respect à parents à batouté, on a respect à bassi à batouté, mi bali à batouté, bané à batouté, même à way, vous respectez par monter. Mais non, on sait que ça moutuna kunda. Ce qui lobby, bisoto lobanga, na lobaki, que moutaro défendre falité en disant qu'ako azan intention même à insulter maman et mon ingana et mon sous. Dans minute au bateau azuba armé ya simba faire il faut abeta stade ana mambo ça les belli to rotia peke allié bateau ana tout pour la stade sur stade naï bokena biso wapi so fali kuto alia papa na maman ne pose succès boloba yango sans vergogne avec et puis baba ngate avec beaucoup de facilité au fait bateau ba yo que l'on passe ça peut-être bateau ba orphelin bateau ba koufela to bateau ba na raison para bon mon horrible to ba peka que faire allié. Donc, non, dans le terrain, il faudrait apprendre à mettre des limites dans les réseaux sociaux. Nous avons non, ça analyse normale, mais essuie au point où se remettre en question. Pour développer un système intellectuel, on a besoin de BTT, on a besoin de fingeté. Il suffit qu'on a l'oba. On a clairement et là on est en rouge. Mais on dit que ça va jaune. Beaucoup de capacité wana. Et normalité. Bo simbi musika makasi. Babi est-ce que c'est important fallait présenter ba condoléances. C'est important pour nani. Bible ezo ko imposer biso to lela bato ba. À 100% la page na ba golo ba d'accord na ngote hein. Et ça problème na bangote, teli bangote au fait. Fallait ne muta présenter ba condoléances. Babi ayo succès. Succès nini gigo la zena on a vivant na e o akena on a kumba.
Mutuku ta beli bino mo bobeti maladie ne kara. Vraiment. Bino bo porta gigo la cœur. Surtout pas gaulois. Ti na maladie ne bozaki présent. À quel niveau? Bato mususu ba comédien bazara so muto obela to yoka ezo kende ezo nga mikolo so muto na obela to yo. Cotisation to yoka côté hôpital. Bino to yoka ta cotisation. To yoka ta ata ba live SOS que to obelisa. Ko to bela liboma kala mais to yoka kabela comment ba comédien ba lamuki moko ke etikela ta loso. Loso. Bino bosala ki nini ya gigola. Voici que so fallait avec gigola zaki na situation moi mabe makasa ngati la contribution de intervenir. Soki bino baninga bakufela batu bo présenter ba condoléances c'est la problème té. Soki bino batika bino bo ko dénigrer mémoire ba parents ya fali muto réagir té. Et un problème té. Mais lui humain qu'il est à la kisi bino comment est-ce qu'on se comporte avec quand tu as du sang rouge dans tes veines en fait. Quand tu te dis humain à part entière étant oyebi que né na zabo nga pe jour non là au respecter mémoire ba ninga. Il fallait salir, c'est la relation, la réaction la plus humaine et la plus naturelle. Bokasi ka yebete ke bofingi. Bokasi yebete ke bino polémique. Na minute oyo, faire un besoin de réconforter et non de créer polémique dans réaction mon X ou Y. Et puis à 5 minutes, peut-être faire répondre merci pour ma condoléance au présenté. Un bateau, jour maman elle vient à mon frère pour faire un bateau sous ma kina dans vient mon frère ba sur la ranete mais ba ke il lycée. Quand même. Ba sous ba publier dans les réseaux sociaux na bango. Du moment où il y a pas eu mort d'homme dans une relation, je ne vois pas pourquoi est-ce que va se présenter ma condoléance. Et puis Gigo là, je le répète encore, il a toujours respecté Fali et il n'y avait pas de raison qu'à présenter ma condoléance. À ça là on peut na bino, à ça là on peut na yé. Son bino beaucoup mais d'une manière très personnelle et talika bino. Ferrego là c'est pas un artiste local. Partout dans le monde, Ferrego là pour faire les petits frères né. A publié dans les réseaux officiels né. Bon mon artiste a son ndenge nini so va présenter ma condoléance. C'est ça. Mais jusque là maintenant on a peu artiste était. Combien de fois Ferrego Ferrego la leki na télé 50 ba l'accès Fali na TV. Ah héritier pas sous à présenter hein. OK. Ferrego la leki na télé 50 ba l'accès Fali. Ferrego la leki na Côte d'Ivoire ba l'accès Fali. Ba posaki ka ba question ya Fali na ba plateau minene ata bino moko. C'est que ba yebi ke bato na mi balé ba na potentiellement ba zo représenter image moi. So ba so na ba si ça matanga bo ba swana. Maintenant ba se présenter. Voilà quelqu'un qui a le respect de la vie humaine. Atalité ke bino ba gaulois soki na banani moko aleki na émission a déconner na mémoire na ke ba kunda maman na ba condition bien te atali yango te. Atali perte ya vie humaine le côté na famille lobi ko bonga gigola nga ba qui s'appelle moi un plus na musique à Congo le nga ba ça plus na famille dans son famille zone de yo ko diminuer sur ta charge tiki ya gola susu azo sou moi charge sou ndambu ye moko akibe bande unsu songolo pakala atali te ke bo finga ke tadi ba kunde maman na le côté humain a pris le dessus. Ayo présenter ma condoléance. Bino bomo non ka buzz parce que bino non ça la buzz. Bino bomo non ka polémique parce que la réaction humaine tenir so bosala kezaka avec l'intérêt d'attirer l'attention, d'attirer les regards, de créer une polémique. Sachez que dans ce monde, il y a des gens qui sont entiers et humains. Au-delà de tout, les gens sont entiers et humains. Ngaikutu Bagola balingangate, Gigola Koufi, je fais partie des premières personnes qui ont relayé l'information sur les réseaux sociaux. 13 minutes après que Ferrego l'a posté, on a capturé, on a posté. Dab production, Otolinga fait était né Boloba, Ngaïtiri Mombabe. Des mecs na bino na peto lobé. Balobi équipe na biso en rédaction et sali visuel et relayé la page de biso. Mais Boloba que Tolinga fait était intérêt la chose à une poto postant. Az artiste en boka na biso Koufi, à un moment donné faudrait nous dissocier. Bino boka ba inhumain et on boka aussi mana ba wei. Bato ba humain ba bi que ba présenter ba condoléances, ba bi que ba s'incliner na mémoire à Moudou, ba le retirer à chapeau. Fallait vous a montré le côté humain à talité humiliation ba auto finga mémoire à ba parents ni ba kufa kala. Mais ba bien héritier pas présenté mais pour ani bazo kangama na o afani. Na ebisao. Héritier ba comment ouais là na fait les coups de place à mon dernier fils à Wengi. A coquet ko poster ten. Il a posté zo soité pour ni a fallu ka des zo soin. Donc au commissaire pénal UDEM à vie. Unité de mesure à vie. Na mito to na matanga pardon. To le la guide ma moi ni en importance. Est-ce que selon toi tu espérais que fallait pour papa koki koya na matanga ya guide? Pour unité, ya matanga. Ba bengana bo pesa invitation. Pour ba kota matanga ngo. Il fallait koya a continue ngana oya matanga. Ngapi no ya ngo le la guide. En tout cas na oya. Tiri komba ya ozo na koya ko le la guide. Oya ngana tonto be toza na matanga to ya ko le la guide to ye move mon to ko le la guide to ko tiki. To le l'artiste pour na biso petit papa Ferré.
faire epekisa bagolwa toza matanga nga nazoya kolela camarade na ngai to créer ba uniforme na biso tout ça là ya biso moko tadi lukali puta créer liputa toke matanga camarade na nga toke matanga tout ça ni to ça t-shirt na biso to sali fleur na biso tokoya matanga pona gi loba na pona fali so ipa kokoya matanga c'est toi akotinda pe contribution pourquoi pas opesaka oyo oza wana moki wana oza nango ye taza présente ata équipe na ye oya biso mpe bakabela biso mpe bafali tokoreprésente mpe tokoya mpe délégation zela demain tokoya na biso mpe dene soki ya moni oza na ta te tondimi ozocharge oza représente fali na bouquet de fleurs bakomi komone likolo toke dépose donc oyo eza message mpona fali soki ozala na temps te apesa biso enveloppe bouquet de fleurs na ye biso tokoreprésente na biso mpo tolela ndeko na biso artiste na biso gigola en tout cas demain parti oyo esalinga vraiment pasi makasi komona moto aza na kati ya bureau azokomante mutatindi oyo aza te tika kodiembela tobombika nkombo na ye ezolinda na page na nga kuna nazoyebisa yo mutatindi yo diembela aza te mpo na sa commentaire na ye to ata na 70 commentaire réaction wana ezokubinga kaka ke bara d'accord ntango bato na bango baleka na tv baofinga baparent ya bato bakufa sikoyo moto bootofinga botiki bato na bino baofinga baparent ne bakufa apresente bino bacondoléance ya pilule la mare evandi bon awa ekangami soni ekita bango te oyo eza soni oyo baya babeti c'est-à-dire yo nalobaka na bato Gims pas posté. Gims n'a posté. Il y en a bana batou. Dieu se venge. Dieu se venge mieux à notre place. T'es des mêmes. Dans mon baba qui a Gims a posté. Tu invité à comme compatriote, même sous a posté. Et puis comment Gaulois ouais. Ils appellent ma bête, il faut poster. Là au bac, Dieu se venge mieux à notre place. Moi quand on a à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il faut aussi que la rage de la charge. Bon, quand même, tu vas finir, maman, il fallait faire. C'est fallait, aller à ma parent. Ok. Tant que Mikolo Leki, qui go la couche. Bino mon beau vendre la face à vivre. Bah, toi, les casques d'émission, pas on a attaqué faire la fonce à Lyon Négonaï. Total à son bino bombé la maille. Et comment est-ce que vous dites que vous faites la négonaï siko? Vous faites degré. Délai est à la raté. Attends, dans coup de cela 50 ans passés. So kaza maman ya mutu wana, yo ana droit finir. Yo za droit manquer respect. Tota matango ndekene. Tina suka. En tout cas, ce qui est vrai, je m'entendais pas. Qu'il fallait pour pas akokai ko présenter ba condoléances na. En tout cas, on a doit pressentir, on a doit le bon coup. En tout cas, nga ya kingate. Na banda talaka na kita o euti mikolo. Nazaki penza ata na penser mon côté. En tout cas, félicitations Fali qui bon moto. Tant balobara humanisme qui bon moto ya moto. Et l'équipe droit de référence. Fallait te inanga. Oh ezake. Et l'équipe droit de oyo finga pe mutu pa finga kyo et l'équipe na droit de réponse. C'est fort. Mon place faire hasard. Atie mutu na se. Oh culpabilité à vie. Balatisi ya monzo. Culpabilité à vie. Na banza ce qui peut faire hasard na humanisme. Après makambo ndeko na ye abando webisa bato ko finga afali suste. Ko finga afali suste na kombo. Ata ko ba continuer au finga ko toucher sous na ba parents. Na ba parents. C'est ça. Soit sali en moté. To confirmer le roto yo kawana. Voilà, to conclure awa na sujet ya ndeko na biso mobali pema na kimia toza kolela yo. Ozaki un garçon bien gentil. En tout cas, ngana na ba bon souvenir na yo. Opema na kimia. Demain tozongi na ngambu na yo. Ekiti emati. Na tuna no demain yo ozana poste mo ozo kota mikolo ya politique ozala assistante ya mutu mo songolo pakala. Nga politique na omega ta. Écoute na komate. Na mambo to lo bawo na politique a jour le bita mo aussi so matin banda te. Ko politique to aussi na ta na ta information ngala te. Nga pena nda ngote. Relation ni ozana ngona na fiston coloqué. Fiston coloqué grand frère na PC mbote si kazwami. Fiston c'est un grand frère que je respecte beaucoup.
c'est vrai que na kutenda à travers Mamba il a fallu et après voilà on a eu découvrir Ayebanina petit frère on a eu neveu na écouté Aza meilleur ami d'enfance il y a encore la penza ya papa moi na ok ah des mères est-ce que il a postulé oui oh honorable Zapatero il y a fiston tous a bien simani to soutenir makasi oh soutenir biso to soutenir il faut qu'il y ait vraiment de l'avant il faut comment il y a un peu biso be photo comme pena ba yana biso ba na politique à député à ministre ka bango ni ba na ba via bongo des mères est-ce que ka ba popo mo pasula ndi bazala na ba via na bonne politique est-ce que ozoyeba oza parmi bato yo bazolinga campagne ya na biso fiston coloqué simbate point et donc on a intérêt dans so akomi kuna là so dans ta conseiller na cabinet qui c'est bo wela ni na ken piana ça nga demeure na ko wela na ken franchement tu m'as bien regardé na ko wela ni na tu évolues dans le même milieu tu vas dans le quartier monter commune monter tu es banité en dehors à YouTube tu n'as même pas 3 fois dans la vie tu zala ba ningati na téléphone tu benga na même pas 3 fois donc si tu comme à niveau où il est là il faut dans la relation XY bon le côté ken la muki un bon matin fungoli caméra na e abandi otalisa biso comment akobebisa propagande ya fiston coloqué oui t'es sûr à un problème fiston bebisa propagande pas un problème fiston que les gens arrêtent cette nouvelle manière de vouloir s'en prendre à d'autres personnes à Simanabiso. Ce nouveau système là, cette manière de faire, et comme il y a non fait un diable et zaliko na oté ozaki na intention finga sans intention se beba na fiston coloqué bo sala mamna bino bolibo sala nazala libité nazala raison ils ont poussé té que monta salelo pour aucune raison en tout cas na rose a raison na monter on ne demeure jamais donc ken la muki ka un bon matin boya bandi ko attaquer yo bazo accuser des mères bakangaka na hôtel na edi badiata osambanda nana bakambo belé nyos tout ken alobi wana eza en tout cas na pesi maman nana bokambote catalogue plus moi kala ça va faire vraiment plus d'une année na qui restauranté na pesi mbote na papa edi badiata so comment na restaurant belle na ebisa mais kuna pe pas maman nana na lia so na ken ali ofele papa edi ofuta na pesi ba mbote belé mais likambo pe omeli qui a 2 ans baba keba na ko ba mana papa edi bakanga biso kuna tête obudi na banana ba filmer na zali no image de la tête c'est la vidéo ya nanga moku na zela vidéo est-ce que faut on se justifier pour na ba rago nous doit na preuve lo bon bon ça te poigne obimisa ko c'est qu'il y a quelque chose ti ba makambo ndingwa ne bima yo mo za se reprocher na rien yo ba ko sel yo bomi mutu e bonga mdo bima na kala mutu za envie yo ba kabila ko ebemba na communauté o mdo bima na kala mutu za envie il faut na se justifier que na mana papa dit moi c'est mon nana zo ka keto bundaki na niveau dans la minute on est za bwenga kuna ko lo batem tu fa banana yana na lo bako bunde wapi na bisa oboni ngane na boy mona kati eloko wana demain pesa ngata matière ata vidéo soki batu baza sage balinga balo ba demain bana papé di nana boduga ebiti nana na kanda demain mais comme il y a trop au fait comme on ne sait pas mettre de l'intelligence dans sa bêtise tellement qu'on est au fait il y a un niveau de débilité puis que ba jeune au Maroc au bakanga na Olga Kabelo ba on débarra na histoire wana et le cas na live ya wa mkusi yene muntu ya na on avana mbala nga bo bina minute on est toi boy toi na Willery demain bakanga na hôtel au bundana nana toi na vidéo a to publier jour on avana na mbala nga bo maman nana benganga alors demain balobi ozana toi na hôtel to bundi ya papa edi ta niveau demain pesa ma matière ngoko omoni. Donc, au fait, dans la communauté Mambo, les gens prennent plaisir à ternir les images des autres. Il y a Olobango avec beaucoup de légèreté et tout ça. Moi, je me crois que le existence sur Terre au sérieux. Et là, on met ma casse sur Internet, on fournit un effort de démentir. Bon, oui, la Bawario, bon, oui, la famille. Maintenant, dans la communauté, on a des fans, on a des winners. On a des fans, tout est impossible. Son lobby bien, il a fallu.
bafane basepeli ba les bienvenus chez Donneur officiel. Dans le bien si la bafane basepeli ba les bienvenus. Il y a Bellevue il y en a ba les bienvenus mais ba komi yangate au fait. J'ai la capacité de créer ma propre communauté. Il y en a bateau batala la demeure. Ani fan ya Bellevue, ani fan ya Fali. Pourtant la loba bien na bango petit. A pe fan na pasteur Mike T. Ayo fa na lobela bato ebele mais pourquoi ozolinga bato mosusu balobela Fali to ninka yo mo nga naza ndani napekisa bato balobela Fali te balobelaka Fali awa mingi alekaka na émission ya Ken Piana il paraît yo sepelaka te ndenge alobelaka Fali ne bawarrior bakumisaka ye oui ça si tu veux parler des débilités qui viennent de se passer dans les émissions récemment là. Ma chère, c'est tombé très bien. Au fait, tu sais, oui, on est très orgueilleuse. Est-ce que nous avons voilà. Il faut que Sarah, très occupé pour nous. Les gars, ils s'appellent comment? Au fait, Sarah, de notre côté, il y a un problème. Nous sommes libres et on s'en a ou à l'internet. Mais également, mon tout est libre de son opinion. Ce qui bat tout balobi, puis tout le monde qui est là, on a angle. Et à qui t'as côté, ils ont dit parce que toi, Zoba. Ngai, na bando le bamakambu concernant Fali l'internet. Awa. Ils ont quand pour ça na ndis ba bien yo pour toi en warrior. OK, toi on lancer ma live ba warrior. Batu baganga, batu basilika, batu bafinga, batu basepelaki. Et là, quand vous savez, ils ont une phrase de l'ambara. Bino bolingite batu misusu balobela Fali. Des années, il y a un bureau. Peut-être batu misusu barana kata bureau. Bad yango awa. Soki barana groupe moi administratif. O barana ba bureau ya Fali, na bango nyoso na kati demer azalarate. Na tikala kokota na ba groupe wana te. Na yebi ko existence na mote. So basala ba réunion ba pesa na ba mot d'ordre o ndenge eza bona minto to attaquer boy biso de toi to za groupe to se soutenir parce que toi collège to za biso so unité to za maka ba monanga te ba yokanga te na zalati peut en passant na lo na falité na ko dénoncer mauvaise foi ya bato so na moni muta ya ko seli yo likambo et que ça bongo te na yenda lo ba héritier mapeka solo tu vois donc so qui tout amoni yango kolobela Fali etali de meurtre nga na yapesaka la vie nanga soki ekomisanga moto Fali c'est pas grave mais nasalaka na administration Fali te nga bato na signé na bango contrat na communauté oyo Majabu Gospel bobenga moto papa Mike mpo nasala na Majabu Gospel na oloba mais na contrat na Fali te. Mais pourquoi kasi bango ba sepeli na conseil oyo ya ki ko pesa problème est-ce que so muta pesi conseil faut bon dimango est-ce que conseil ya ba yo po banda ko lobela Fali bango ba bato baza o peso ba conseil te est-ce problème te na biboé ezaki pe ka conseil te ezaki avis nga lobi on a public même so za mutu mo za chaîne na YouTube lobela pe Fali a intention de démarrer conseil on a pesi pour servir. Exemple opesa ki exemple on eza ki to côté kolobaki Fali pour pas kokai ko boaka Alexité mais yo Fali pour pas boaka yo yo ba bongo na dégâts collatéraux ngana dégâts te faza nini maman na dégâts collatéraux expliquer pardon et puis communauté tout ça pe na ben sensé expliquer demain te besoin comprendre te demain ngana ça que faut na expliquer na la communauté on les a besoin de lobby boke bobeti na Google etalamaka te bo tout tala ba site ya kota ba film pour adultes te Google esamaka te pona luka bazoteka ba produit okondisa libumu wapi te Google ezaka pe pona sa ba recherche ba moi mikie bilo mikie on va charka ba papa na ebisao donc ndenge eza boye nabi ngai nde nazawa fallait dédicacer nga pona ona salaka ya bien asepelaka na mosala nga et puis nga na ba gens ba tout oyo soki ba dédicacer yo lobo komi responsable ya ba dégâts au créer na sima natan na banda lobela makambo afali na sa ba live ba warrior natan na tiki natan na zongeli ko lobela musique po kuna ya na kana banda ba peka musique mais banda na lobela fali na zonka bon na ne na zongeli na ba dégâts te nga soki dégâts bimi na réseaux sociaux c'est que ba bazui ba propos na émission va sortir de leur contexte tu vois
Oh, ils ont un sujet au sein là, émission. Il fallait pas comme un droit de réponse. Maman, on a appelé ça qui a vu et à personne. Au CPLAIT, il fallait avoir. Non, j'ai jamais dit qu'il y a CPLAIT. Ça n'a rien à voir. Il ne faudrait pas que les gens sortent les propos des gens de leur contexte. Si quelqu'un dit que tant où il y a artiste à dédicacer, Batu Oyo, il y a une intention à insulter Bango, Bakolo, Bakutu, à valider la preuve, à dédicacer. Or, il y a comme a prise au piège à cause de Libanga. Nous avons dit que combien de dédicacer à Kuto, peut-être que bien personnellement. Il y a des Nazabos qui sont en continuation de dédicacer oncle. Il y a bien oncle. Na bois keka. O bois keka. Mais l'homme son oncle ça les. Place à moi ça ma bé en mais d'ailleurs ngoloba fallait bien l'exciter. Té, bisika ba yeba ni so ba kutane ngaza te ngaza assistante afali ngana manol baki. Ngasa na fali te. So ba yeba ni te ngana oyeba te au fait. J'ai pas le temps de savoir ça, je vérifie pas ça. Nara mamba e pas fali te nara sentinelle te nara protocole te nara porte-parole te. Na sala kuna te. Donc na bato ba se sentara déranger oba. Oh, bino bozo loba, bolite bato musuba loba, bino ne boke ko sala ke bato musuba za espace te, bozo wela ka ba place bato bolinge zaka bino wapi. Na ba groupe on qui peut exister. On dirait apparemment il y a des groupes, ba sala ba réunion, on a informé te. Popo loba ke toza groupe ba to sa makamba bino bolinge zaka bino banani. Parce que ngai na Thierry Mombaya na Bev, à part groupe d'abo toi na moi avant na tout tika loza na groupe. Tu vois un peu. C'est-à-dire les gens prennent des choses et sortent ça, changent des contextes, donnent des formes à des trucs, etc. Non, les gens doivent arrêter. Vous passez dans les médias, vous donnez votre avis na maman ba te belé. Avis na ngai ils sont obligés de na sens ba tout nyonso. Oui, avis mais net. Je n'ai pas me justifier. Qu'un CPLA qui exemple était au lobby, il fallait bloquer bango. Oh mais bon, nani loba yango na réseaux sociaux. Ngana oyeba ondeni. Ngana camarade nete? Nangwa lobaka. To yeba te? To kuta so une deux fois. Bango mo baleka na be mission ba lobaka. Mais ba ke luka on internet. Bango mo baza ko beta beta maso na be mission. Bo lobi na place publique. Etika na mitu na bisot. Ndenge eza boyo ndenge bakanga kona mambo afali tozongo lo exemple te bino boya nga bavia bato boya ko lo basara to la fali akangi sara eza exemple te donc yo faut se gapona pesa comme exemple eza lo resama to esama c'est ebo contrôler mambo lo bana média tu peux pas venir te fâcher parce que muta lo bakelo mo jour mo ba lo bien lelo et comme po anya lo bien muté o lo baka yango ya na réseaux sociaux ngana oye ba ndeni na inventer yelo te c'est-à-dire les gens prennent plaisir à vouloir s'énerver à péter un câble sur les réseaux sociaux et à toucher à créer à n'importe quoi. Mais oui, et ça t'es à comprendre ça dit qu'elle pas si kolobake fallait bloquer parce que qu'elle a bêta ma pour na fali hein. Est-ce que ngai na assistant a fali? Ba bêta qu'elle pour na fali qu'elle na sala ba boloko pour na fali. Est-ce que c'est ma responsabilité? S'il y a quelqu'un qui doit culpabiliser parce que la bêta mon tout pour na et a fali. Tes exemples en est choqué. Eza problème te alobaka ngoye moko. Na minute parmi bato baza be exemple ya makambo komi na milieu ya musique soki aza na likambo oza l'exemple yo pose exemple pour nous choqué de ou doke makala otiki ba no na ndako yebe akutene certainement na makambo peut-être eroke na bandinga mababe yoko eko choqué te soka sa betango yemo ko fait na réseaux sociaux. OK et asa betango yemo na réseaux sociaux fait ngai andi na zabu na zala kana mwana na boka ko mbonga mobile na ngata mais baloba nanga awa mwana nga zanga tata siko c'est ça mwana nga enfant bata siko nde na zabu na bana osala eti lokola nga mona sala live déjà ti 2h du matin en direct nani aza mobile na ndako sala live ti 3h des fois na komisa ba 3h mwana nga pas yo loba na zakanga moko va chez maman Alette non na loba nete va chez papa batu bayo kaka maman Alette bayo kaka manika ba bika kena na bande kuna ndako siko so lobi babi mwana nga za papa te fonga na osilika ngamo munati bendis na mito batu alors à un moment donné venez pas vous plaindre pour des choses que vous avez vous-même dit je n'ai rien inventé je suis pas allé créer une histoire na les réseaux sociaux quand on t'a pas insulté tu t'énerves pas pour des banalités. On ne peut pas se dire être intelligent et réagir, avoir des réactions, je ne sais pas, qui frisent le... À un moment donné, arrêtez. Ce bataillon, mon sous et ce qui t'a utilisé, mot approprié et comment que toi méchant. Mais les gens ont pris plaisir à faire des émissions pour nous insulter. Tu sais pourquoi on n'a pas répondu? Parce que les gens n'ont pas eu suffisamment d'intelligence pour comprendre le contexte de ce qu'on disait. Batoubaké n'a sentiment à fanatisme, mais Batoubaké intellectualisme n'a pas de na minito gigo la profite.
Pourquoi c'est droit de réponse ou on a un coquille pour finir à maman faire et l'équipe a condolence présence elle fallait présenter na faire rigole na coquille paye pour finir à maman faire mais non ça monter pour na mes éduquer mais déjà intention on a rose en intention le baté que na mutu na intention ne yati na ko finga paye maman a saratola intention de utinga no wa na ko finga paye maman saratola pour azel le retour sala nga eloko te déjà fingi déjà na ke na on dia ma bête sikoyo na droit de réponse wana na ba condoléance fallait présenter faire rigole nini so makasi mutu atia culpabilité eloko wana mama na ye azali dénigré na bato na yo mais yo okufeli balaction nde barespecta mémoire à mowei à un moment donné mettons un peu d'intelligence dans la bêtise toloba avec intention de nuire te nga na fanatique afali te au fait nga naza blogueuse na youtubeuse analyste mais obeta bato baduze ebele oyebi ke bapériode wana yo mata na bapodium bango babwaka bango na se bakamere panzala ngai mutu nazo gérer sécurité afali nga na no mpuse bato mais ndenge oza nazali na pembe na podium bamoni ki bali bafina nga basinga mata nasani bayebi na condition ninga na se retrouver na podium bongo yo mata penza yo kuta bato wana bakende basala basacrifice pour na orchestre wana nalobi yo kuta bato na internet te nakuta bato bake kupoto na banza ba Grèce yo mba mo États-Unis aller retour auquel surtout na das il fallait ka OK bino so bango ba banda na okende yo ngolo banza menazela nan te bato ba internet afanga ba kende mais c'est ça au fait on n'a pas la même grâce on n'a pas la même étoile on n'est pas pareil na mutema ya même fallait ngo so ki faka demain na podium penda sala direct à l'aise baninga bazo bwaka bango besanga na pandika fait mutu na grâce na faveur on est une étoile na bato ba ya vanga même ken piana lingite bazo exemple na zoye exemple yes amata jet privé mutalibo so beta liso na ngote ya fali akutaka peut-être bato musu peme na fali mais ba njoka baba na fali njoka amata jet privé siko yende akena pe poto akenda pe poto tina concert ya fali yango ya Bercy oh bambwa balandaka voilà manika tikala rati mais manika nda lingisa ngayo humanisme te mema nike pata ba Kongo ba mema ete ata wapi ba mema manikete ata concert afali na Louvre soki na kinko les ema luku to kenda na ba teri momba manika zarate yeba kutara batut mais ba mema ka jet privé faut ba okele zou apa zara abi ngana za parmi bato liboso oui c'est bien de le dire mais pourquoi bato sous temps bazu bon ba pesi moment à faveur wa yo kutomata jet privé ya podium kaka na concert afali ngo tant to kenda to komi to sisi to baluki ba pesa ndé caché et bon vidéo kuta concert en hôtel live oui bat bakoti bon mara 2000 personnes connectées oh ba si ba fouter na concert afali filma abimisa mbongo ba droit d'auteur bamon rouge tant aussi ça et puis YouTube peut pas récupérer non pas vidéo répétition a fallu OK yo koti répétition télé ki bando filmer ba CP di kana live na souke limu na chaîne parce que YouTube a réclamé na ne boza bo silika pona babiloko tozola mbongo te ngana ka salarié falite nga ba futanga kuna te na sala kuna te ba vie ba sepelara na petite sœur sala musala ne bien sonake ba pesinga ka considération parce que na zongi ça respect ngana tika oloba ma musique apparemment yo na zongi pas vie coloquer tcha ma frère ya en fait ba pour batanga fiston coloquer boyebi que muna solane mingi eza Kelly Charleston c'est que tcha frère kuna non na pese mbote sikeza esikaza batu batanga papa edi batanga fiston coloquer na okela ba mawa vieux nanga na solani makasi na lo bango lelo général Kelly Charleston mutami balé na ndo solani makasi fefe go la merveille na pesi mbote sikaza kuto kutana na concert à Rotana et il y a un grand hôtel là sanga yo komelanga e soutendeni parce que ça fait longtemps na bungisa numéro à vue tu vois un peu mutu musu na ndo solani pe mingi soule kauka ye kuna bete na matolo na robenge c'est comment OK d'accord bien tu vois mais batanga ba papé dinga papé di to benga na kute so na soa papé na téléphone ele ki 3 fois te mais bakabela nga papé di mona bima na e fiston coloqué kutu vie mona ko benga ngata hernios mais balaki yo propagande na yo aussi mbate balaki yo déjà mais bazane l'intention au mur fiston coloqué c'est pas à cause de demeure parce que ça a raison valable était ba pesa raison valable était après pas bloquer mon téléphone bon ils ont raison pour les gars à bande de l'école. Est-ce que mon temps à cause de la réflexion? Tu peux pas te dire que tu aimes quelqu'un mais tu veux nuire les gens délibérément. Derrière, yo peut pas soutenir kayo.
koluka basimba bango oh nyonso soutenir ako nuire ako finga mutu a soutenir a demeure ça parce que vous avez une intention ana pe mutu ngo okangiso pe bato wana bokena bino musika nga non fournir à tes fortes parce que so bokena na justice au samba bon au samba bon na finge ko na demeure na raison nini finga ngai demeure na bema au moins te ba finga na réagir te mais bato bokema kala bolanda na loi singa matembelo fait c'est des bêtises. Les gens doivent arrêter de faire comme s'ils étaient fragiles, comme des biscuits. Parce que maman, bino boka maman batu bo vendre en émission biloko bino boluba. Ba biloko bino bobimisa. Natangela bango na ba chaîne na bango batu comme ba leka ba vanda ba sekanga ba finga ba semoka na natanga na émission. OK. Oh, non comprendre batu te. Oh bébé la belle vie. Demain on a la belle vie. Oh coulé. To vanda na binoa. Attends maman belle vie ba beta liso. Na degré nini on approche na belle vie. Mais yo pose tu batu mal à l'aise. En fait, aussi ba poste nyonso ata yo moko ba. Si koto sa net ndeni na la muki ba benga attaché de presse. Ozaraka bongo pepa fale komi kuna ba benga ni baninga ba benga ni sous-estimer baninga ba ya rep bongo benga ni bango na poste yo ba potisi. Eza problème te ba benga ne bango. Ba sous-estimer bango ba yo pesa nga place. D'accord? Na ndo sani na place en. Bon. Place en siko na zwaki yango na osala. On a tika qui n'a démissionné kasi supposons na qui et tika les vacants après autant de mois poste année tika vacant na zongi peka na même poste là donc vous êtes même pas capable de récupérer yo bidé ba bloquer ba tu vas récupérer et bon non na lobby on lelo na 2023 bon mo to ba annoncer quand vous avez na nini lelo manika lekine émission récemment so peut pas sango so peut pas nani lekine émission moi azoba a voyager kuna falite ba mema et pas ata awa lobby on émission ba nyonso ba yoki lobi so to pesa ngo comme exemple ya oloba ke bolanda ba musicien mais des fois ba pesa bino loté la preuve manike fallait mema mais ka yemo pas lobby comme ka demeure lobby mo poni muta silika yo finga nga bon que les gens sont remplis de mauvaise foi. En fait c'est juste que vous avez une haine en vous, c'est-à-dire tu détestes demeure gratuitement mais tu veux trouver une raison, on veut justifier le pourquoi tu détestes demeure. Écoutez, malheureusement pour vous, ou encore heureusement, en fait, Dieu n'a pas distribué l'intelligence de manière équitable. Vous ne serez jamais demeure ne sera jamais vous. C'est-à-dire que même si je disparais pendant 15 ans quelque part, son ayo zonga, so di place ane za ya demeure, so place ane za yo, nazo na position, yo bi milieu musique ni na 12. Yo kasi ke muta yo kota na place mutu na loenge. Bino kutu baka na chance ozana patu na bakati ya ba musicien. Tala nga sola kana ba général ke Charleston vient na ndeni na kola sur un message. Viens comment ça va bien. Yo mukuse ça fait longtemps. Moi ça peut se concert, Et mon sola ta fiston koloke ndeni ni bien. Viens dans mikolo na ti lokole lauréat. Na pese mbote sikaza mikoto benge lauréat ta kaza ki premier na liste vient na mon fléri. Ngam na deuxième de la classe. Goudir na biso propos mon passola. Na pese mbote. Et mon sola pe na propos mon passola ndeni bien. Ça fait pas de moi quelqu'un qui doit avoir certains accès au fait. Tu vois. Mais la musique est un milieu moi batala. Ah na minute toi bien petit ça va quand même hein, to soir un peu bien. Ah oui, azane bien pour Mbappé. Fallait une émission à cause ça yo ébitant tout ça que émission to yamba fallait ngai Thierry Mumbaya na Frank Steban on bien osusu akamba ngo ya ngwana ezo sape mabe toza bato obi dege créer na émission manika tomboka mama nike ba sepela raté ndeni biso to ro yamba fali menga na na kuta ba fi bazanga na internet pour une émission wana so kuna ba peso pour une émission wana il fallait ka biso nde to yamba vie batela ki ba profils. Et puis toi on a ma grâce montée, toi on a des étoiles montées. Les lots peut-être bah avantage au bien besoin estimer qu'il y a encore soit paiement n'a fallu. L'objet cause là, mouton sous on a bénéficié de ma faveur ouah. Na ozala libanga te na éternel te fallait à propriété privée mon tout. Artiste ambo na biso. Yé mon kazo traité na bateau azo estimer ça bien na bango. OK? Et mouton ça utile dans milieu musique. Même ba finga bara très utile dans milieu musique. Et mouton guerre et kenda mbutu bulu yeke et c'est ngapi batami tout. Merci beaucoup de mère. On dit batu musuba za pena ba poste baza na wana. Parce que ngai nde na zabo eza difficile que poste na bango wana ba na ngana ki da occuper en. Ata leo na koti na administration fali. Ata na koti pa équipe biso équipe fali yango ba poste na bango eza toujours vacant. Soka pona ngana ozwa ngote. Po ndinga na se plaignante ke batu musuba e bazu ba faveur musunga azu yango te.
Non, que Babio, demain, Atika, Batouté, Batika, Olobela, Fali, parce que. Non. Renseignez-vous bien pour un Batouana. Batouébele, Batika, Olobela, Fali, Liko, Nayo. Te, Batika, Olobela, Fali, parce que Bando, Kanisa, que Nana, Bandé, pour bénéficier d'un avantage, Moro Boui, la privilégiée, et que Ban Bazao, mon abandon, l'autre. Or, Bavive n'a pas apparence. Nana, Ropé, Lengine, l'eau, moi, Bouna, l'autre, sur Bando, toi. Sarah, yo, Tova, Nano, Toano, Namajabut. Combien de personnes dans le lobby dans la demeure demandez ni m'a dit bon Sarah zo voyager à Dubaï aux États-Unis des fois les muso qui pas moi les muso qui boyo qui pas ici imagine ce qu'on so bon à 4 millions moi bon et là comme ça qui a mon un so Kinshasa wala peka majabu te wala peka majabu et c'est ça et qui t'a éradiqué ni ba ya un so ikaza ko ya Kinshasa ya comme aux États-Unis etc bien so bon na majabu yo sikondeni so na siko na zui yango na tia na mutunanga au moni problème on a zui na bato parce que tu vas organiser que et parce que mais ce qu'on sera peut-être que toi on a utilisé mon pété dans ma job voyage nous cause peut-être ma job des opportunités mais là qu'on apporte on apporte un mot on a ça là carnaval à ma job on a ça backstage là la police aux arana et ça va bien on a ça dans ma job ça tout là au côté raté mais tu vas on a wanaté bah voyage ba concours na kenda kutuni ni tourner na kenda mission de service tu as na ma job okendate mais là muso be batuna ki ndeni ba okisa kana de mer yo basala na bando ki yaya comment on dit ce que so que faut bando ça ba c'est dit batu bisusu batika ki parce ba kanisi na ba privilège mo bon oh peut-être que on a comment ça n'a rien à voir et puis patane ngolo ba batu mususu batu ana peka bana bazo envier pe ba ya majabu po Sarah ke dans les États-Unis c'est que majabu tanga roya pa moni ke ba pesi contrat na ya niveau na e to ba pesi lo mususu na majabu ngo aba Sarah on a kati bazana ba on est l'autre côté ayaki kanga pour vérifier ayaki na influence ya ba propos on a lobby tala même musicien aux ça les entreprises et business aux alaka jamais important pour l'équipe managériale donc ce qu'on y au profiter de la visibilité parce que ma fan aussi peut-être moi code bon soutenir bon ça peut-être bon bénéficier bénéficier na neti ngane na zabu bon yebisa bino na ba musicien tout ngana bongana na le ma musique maman bakaboli nga fali maman pe na vandi na ndaza ata to leto la muki to baluki na tika na ngoza muka la musicien te on a tika na ngoza porte parole la musicien te na pesa kabilo na ngelengi na ndenge na lengi ngana ko faire envier loko ya ndenga usaka ça na te c'est ça o envier betina libako na ko peso lengi ne loko na ndenga usaka te envier o betina libako mais boye belo moko ata to ça les sika mo to zaka na ba privilège moko te tokozaka na ba faveur mon côté tokozaka na ba avantage mon côté. Merci beaucoup de mère pour finir na pesi na mbote na ba compatriotes nyonso et 2023 en passant na moli bongo maître Gims hein monsieur Bambote de mère entre Fali Tosukia Fali na Gims nani azali vrai patriote na banzi communauté ebeti solo mingi mais faut pas définir patriotisme ya no nini banda wana penza poko et puis koya na français té non mais quand on a l'exemple clair parce que définition on a lingala na okati un patriote eza mutu aza na souci ya patrie na ye souci ya mboka na ye ou azobunda pour que bantera mboka na ye et bon mama les a respecté ou azobunda pour que makambo nyonso na mboka na esamba malama olata pena préoccupation wana ya mboka dans le bon na bamo simple siko entre Fali na Gims na aza vrai patriote ebi balala balamuki te bamo binga leo na abona komi patriote oza deya na babendisi ya patriotisme yo bato ba se rendre compte na moto et on ne s'autoproclame pas patriote Fali alobaka tenga na patriote ata pour le monde wala muki on a na fondation na kabibilo na este auto na covid to sangisa mbongo pour que bandeko bana nzala balia asobi sobi ambulance atindi kuna pas docteur Mukwege batinda qui était mort le 20% concerne ngai kende kuna na fondation docteur Mukwege c'est-à-dire azu ba réaction ya muto aza patriote so aza souci justement ya mboka nae il a fallu que Gims dise non à Macron pour que l'autre découvre qu'un patriote. Mais surtout, ils ont même beaucoup au bazo bakendelo des vrais patriotes. Il a fait quoi? Azata ne lo comment ata tonga na Congo za. Kobo ya koyana Macron
eza preuve ya patriotisme ya motu te. C'est ça. Parce que bato ebele bayaki te bajibe mpe babenga bango bayaki te bato ebele bainose mpe babenga bango bayaki te bango mpe odongake bango nde baa bavrai patriote. Ok, d'accord, mais après wana quelle est ton implication, quel est ton apport osalaka nini, oportaka souci ya mboka na niveau nini? Qu'est-ce que tu rajoutes? Na yona ba combattant ndenge moko, c'est-à-dire makele ebele mais ça va moké bato bakangi musique à poto 12 ans mais batongi ata école bana bavanda na mabele ti batinda ata saka loso na este bozomo toningi ba combattant oyo ntango avandi aobeta so lisolo ya kofinda atie perike te aobeta biso lisolo ya apport na ye na kati ya komba bila na biso ezalaki boye moi oyo ozaka mobulu waye na bomwana luka pose bassin de leki bassin ka so bouger muke bate kwei dadi obala te ozo vérifier ni oyoki demer alobi bassin et puis ata na soni te bandeko na basi oyoki alobi bassin kwei ici soni na se nanga ana na basamai yo za o vérifier ni et puis na sa linette ozomona boyelaka biso nde toya bacombattant komba na biso mwa oyo eza boye komba na biso ane oyo eza boye totonga tosala tobongisa nzela nini ebebi tosunga na este omoni bafrançais kuna baotelemela Macron so mpe mpona mambo ya retraite so babiloni ta baninga bacombattant boyo otelemela omo ya concret organisation mpe eza baso bavolet jaune so bagilet jaune so babiloni bazali nango kuna bango bazala so bayo kotelemela eloko mwa sentir que eza banorme so eza mpona eloko oyo mpona pose wana nde baza na bapekisi soki mpe komone nani badaju bayemba na France te bapekisi bazao bayemba te bapekisi musique ya France te évolue bapekisi cinéma français évolue te pour que bake koregle bacompte na bango na Macron baimpose baartiste na bango te kolobake bino nde boza boye bino foka boye oloba makambo ya Macron so bolobi te boye obeta esu te na Olympia non bayebi ke bango baosala mosala na bango mutu nyonso na part de responsabilité na ye na communauté mpo ni foka bato mwa bazala bamema charge ya souci ya mboka mobimba batiki mutu nyonso aza na activité na ye me komba na biso yango oyo omonake moto aleki epa Cyril Hanouna avandi wana moto aleki na plateau moto songolo paka oza musicien me bapose aux questions ozo penser nini na komba oyo nani baza nango mpona situation boyeboye ya mboka répondre apesi ya vie na ye en tant que artiste apesi ya vie na ye lokola personnalité publique abitenga nde naza boye namoni yango boyeboyeboye akoki peut-être na sens mona population ou na sens contraire mais apesi ya vie na ye librement mais bazwi bato baasphyxie bango na système oyo boye te to na souci ya mboka donc totoka kombata beti Rwanda mbata bokutana na bango na France boyebi mpe ambassade ya Rwanda esika eza bokokepe liboso ambassade ya Rwanda bwande obunda na barwanda so batuni bino bobi bango nde bakoboma bando na biso na Congo nakangi ekatch so babimisi basoda na bango nyonso kuna nga na tiki ati jeudi bosala yango non te mais bobeti Christian soki bosembe soki Christian bosembe non c'est pas normal tous on a besoin bateau bana souci mboka to ça ba débat intellectuel ba débat réfléchi to vandi et tout game ça oui to betele maboko patriote to ze appel patriotisme et ti siko non to moni yango to ze patriotisme games donc Sarah ma chérie bilo ba milieu musique oyo je te dis et ça parce que c'est toi qui m'a reçu na betata ma solo ba sortie médiatique ya bandeko na biso baken na bando na biso nyonso balobi moni bato nyonso bafininga nga kunde na raboye kofinga eso anga esuti bosimba de mwana yani lo moko te osapoza lolendo okomaka bafrançais okoma komimona ngai batangisenga na bonne famille en fait kokuta na bonne famille ezani bafrançais ka kokuta na bonne famille eza mwana ministre te une bonne famille c'est une famille qui a des valeurs oui je viens d'une famille qui a des valeurs ngana bota makiko comme ça wala na expliquer bango kasi zana na expliquer bango bandeko nanga pomoni ne boloba ko demer wana kantara utana bonne famille utana famille ba ministre kozala na bonne famille eza famille à respect à valeur ba famille o ba 18 ans ya ko éduquer bana na bango non famille insensée voilà yangwana nde bonne famille po yo solo ba mingi na français na episode il faut okoma pe na communauté na botami na kuti ko comme ça tanga na Sorbonne licencié na lettre na Sorbonne maman aboti maman na envie aibi lingala te OK ozomona grand-père na biso pour n'en parlons pas n'épargner ba détail ko banani azaki quand il était en vie maman nanga moko azala enseignante
siko na botami na ndako so lobi lingala babeti ombata c'est ça siko yo ngana donde na zabo na lo ba français bokasi na yekolo na école nga maternelle na nga natanga na école mona masina oyebi mapela na ngoyi mobokoli natanga maternelle kuna na mapela ta niveau esika natangi maternelle c'est ça siko école masina ya mapela ya makasi bongo oza sûr que madame na biso maternelle ana français nga na ndo bana oloba na muno ako bazo bane français peut-être aza na vocabulaire ou peut-être nga na muti français na yuti na ndako et puis biso nyonso nde toza bafuta so minerva yo so kimaki etali yo nga na bakse moi ndambu na classe na sa responsabilité ya mambo eleka na ndako te Sarah bato bakobanda kolobela français te na pays francophone toza deuxième pays francophone ben école nyonso na mboko efonctionne en français administration en République démocratique du Congo et en français il faut zala d'une débilité sans précédent pour yo leko banda kolobake français ezé loko nini toko saka débat français te pour eza langue. Est-ce que ce monde ivoirien, ivoirien, toi c'est parce que tu parles français que tu crois que tu es plus que les autres. Pour ne pas se photo. Pour les phrases, voilà, fiamment na loba, yo pe loba ka dingala te. Pondo zana som tenga bando fingo. Yo deme o kanta ko loba français za mayele. Bon ba loba lingala ba mayele. Parce que mayele zana lango ozo loba te, mayele ezana marambo ozo loba. Ba ngata na lingala ba ka bolole. To ça sikondeni. To ba kisuku ma chère. Ba débat na to kotaka na bango montezo comme ça biso na même niveau intellectuel que bango bino abona minitage ma casse sur sa caractère réalisateur assez chité merci beaucoup je vais finir je dis ceci na répondre na maman bande ko na biso ba ken pour les plateau na OK non merci ben on salle la émission tu sais pourquoi parce que ba fan bazo aider ba tout à un moment donné on peut pas se dire na linga mutu tel bo linga te ba tout tel bo se désabonner na ba tout tel bo ça moi ba débat non se ça mis tout autour de cette histoire j'ai juste appris une chose dans cette communauté les gens aiment les hypocrites les gens n'aiment pas les personnes vraies mais on empêcher bisoté to continuer aux à la vraie ben jour nion soit na zui et swingati et choqué ngate parce que là ba finga mwana na kuna sina lobaka peu importe muta finga oyo lobi merci pareillement ya yo ba parents na ba ndekono famille mobimba vraiment merci pareillement na on va dans une émission te pour répondre à bato mais seulement dans senga bato le moko dans senga bato le moko soka tabota la émission botia réflexion makasi ne lo boyoka bomi mama na sentimenté yoka de na kotela na ba communauté yo za na problème moko na communauté eza parce que ozoloba na français na pekisa ki ojo wana nga bideme non lobaka na français na yebisa ki ojo wana nga bideme tant ozoloba na français bato bazoloba ozofinga sila mais au fait le problème ozofinga sila net émission au baken babimi na lobena lingala. Faut comprendre ce que mauvaise foi communauté des awana. OK. Pour dans le ben lingala émission na saka na français té généralement sont dans les gars plateau à bateau. Na ça 90% émission na lingala. Mingi français à raso na chaîne na. Tu vois? Net ko lo ba je suis mutabe ofingi. Ti ofingi. Na comprendre que ba youtubeur est belé ba réussir à s'imposer té. Ba blogueur ba chroniqueur et ba s'imposer té non ba comme une capacité aux ala monopole té enfin monopole coûté il y a kozala yemoko confiance de soi donc c'est à dire ngani na bona imposer bino buta non ba comme na niveau na ba mitika manipulé par les fans et par la communauté ba sepelisa ka ba fan na ba sorti na bona yo ko comprendre muto openga tuno a youtubeur openga tuno demande d'explication sur avis au PC une émission ngana ko bengo na tuno impossible ngana ko bengo alo Sarah émission no sali ko loba bongo ndeni comment est-ce que yo ko loba na baninga bon mambo ba chaîne etalinga te ozo opinion na ngati o bozo mona te bato ba sepe te banani bon yo sala ka po bato ba sepe tu vois à un moment donné tozo tomber très bas et puis toi ba mikolo toi ba responsable makasi moi je n'ai pas de problème avec les Ken et toutes les personnes qui ont réagi moi j'ai pas de problème avec les Ken avec les autres t'as dit ngala pas donc on chutait pour la za luka libanga e ata boaki ate aningisi libandi toki ngala da problème tena ba Ken ba ndeko so ba en tout cas Ken toza ba ndeko no abasi de toute façon émission na et choqué na ngonga te surtout que c'est Ken au bout de un niveau moi c'est Maniki c'était Ken qui avait parlé
je ne pouvais pas espérer quelque chose sur des nini. Donc, na mon gars, ils avaient qu'un andolo. Baton so, oui, baton sous. Na baton so, le boté, ah, ok, d'accord. D'accord, le boté na baliana pour nini. Ata balobi na réagir. Parce que c'est inutile. On a pesa qui a vie nanga. Donc, discuter sur la vie personnelle. Donc, voilà.